Voilà, fidèles amis internautes, bienvenue dans votre chaîne MJ Télévision, Mami Wanza, Balobi Lelo, Daniti Mangaozo, ça la expertise, moko boye, parce qu'il faut tout sur le artiste, na biso, Kenda, au Batika Biso, Balobi, ah, tout ça, na tombe, il y a un grand prêtre deux fois, hein, donc, tout sur la vie deux fois, dans votre émission d'analyse populaire, donc, on dit Daniti Manga. Il faut tous attendre, il y a pour visiter ma tombe, il y a un artiste et la mission. Est-ce que ma chrétien et ça la maca, est-ce que ma artiste et la mission va au paiement na kimia bisika au parce que tout le monde là où ils allent voir bah sangisi bangole. Aux amoureux pour tout ça n'a déjà payé, ça n'a déjà payé. Au salon bien, ils ont habité pour trépied peine mais mort aux arabes. Ah de mieux, il y a Papa Wemba. Papa Wemba basangisa na vile biso te. Papa Wemba pe awa pe ekimia moni déjà tombe ya Papa Wemba ndenge ezali na moni pe basangisi ba artiste na biso pour que ba pesa bango kimia tolobi lelo tolingi tolakisa bino ba tombe ya ba artiste mpona ni lelo oyo ba famille eyaka pardon kozwa ba chrétien ya ba artiste na biso ndenge kala beaucoup mona boye namoni déjà na sima kuna eza papa na biso wa ba nek beta nini tokokende pe pana oze mulo po memanga na boye total nanu mama tia la mwana la reine de l'histoire la reine de l'histoire mama tia la mwana donc ah c'est pas mama tia la mwana omoni que basangisa bango fara sokotali na ngambu omoni vie na biso grand prêtre de fois omoni Papa Wemba lelo tolobi tokolakisa bino boye parce que vous devez être informé na lolenge moko ya bien on amoni papa na biso liolo ye batie pembeni moko liolo ye papa liolo ye aza awa bomoni tombe na ye babetya moka na ndenge moko ya ba art pour que et ça la bien pourquoi toye kolakisa bino batombe ya ba artiste bandeko biso MJ Télévision nous prenons toujours le temps ya ko visitaka ba artiste na biso pona ba moure o ba bande ko linga ba musique na bango et ça la bango bien na ebité oze mulo tokei namoni Martin Kan Martin Kolo Izipa voilà bandeko boya nanu nazo poussa bino boye awa toye et pas papa na biso Martin Kanga oyo pe je crois les loso di bana na bino baza kotanga na ba université ya bien congolais za mayele Martin Kanga yelo omoni que ba tele pe moi statut na ye ya vélo abandaki kotambola nango donc nous sommes venus pour vous faire voir Congo pe azwaka moi ba chrétien MJ Télévision azalaka wana pona kosunga bino bo vivre Congo bo vivre makambo dango ndenge nini kaka bozalaka na Kinshasa MJ Télévision lelo a pensaki koya ko filmer les bino to kozwela bino batombe ya ba artiste voilà to ke nena no mutu nzamani angaye lelo pena MJ Télévision atamboli pour que asala bino bien parce que batu balelaka trop balobaka mutu azamani nganzambe mutu azamani toyeno epa vie kesi ozomona ke bazwa bango basangisa bango vraiment MJ Télévision yeyo MJ Télévision aye kolakisa bino oyo eza tombe ya kin kester remene ya mutu azamani tobina banzembo tozala pe ya kosepela ndenge penda tozala oyo tombe ya vie na biso kester mutu azamani donc MJ Télévision asali bino lelo bo découvrir ba artiste la bino pour mona ke basalela bango nde avenir na bango o ezali papa la biso kabasele yeyo donc awo eze pas ya papa na biso kabasele donc pour que nakoyebisa bino bandeko bokomona batombe ya ba artiste totiki nano atopusana nano boye atoye papa na biso Lutumba Simaro Masia awa eza tombe ya Lutumba Simaro Masia soko katisi mbamona ngambo oze mulopo MJ Télévision aza ko faire vivre bino soko katisi na ngambo mamoto moni papa la biso Taboulé Rochero grand prêtre oze memanga penda memanga po
bande ko ba vivre pendant MJ télévision na ndenge moko ya bien ah toze papa na biso Taboulay Rochero MJ télévision a pensé na ba artiste na parce que ba artiste oyo basala biso l'air tolobelaka bango pe bakotiselaka biso ba vie baza batu oyo basala pe makambo ebele ya malamu ozetoluka nanu tombe ya Sœur Marie Misamu na komona ebite so kuna na sima ezali voilà ezali Sœur na biso o dikinga o epa ya dikinga tombe ya dikinga yango oyo donc o papa la biso pepe ndombe papa ya babi ndombe ye batalani faka na King Kester emene ya papa na biso toujours MJ télévision aza ko immortaliser ba artiste na ye MJ télévision avec la patronne na Mami Wanza azalaka na motema wana tokuza no bo oze mudopo na ebite so bi Sœur Marie Misamu ye na komona kaka na komona totambola mwa mokie oze mudopo na ebite ya Sœur Marie na ebite o so di que batomba ngo ndenge pesa mino voilà Sœur na biso Marie Misamu ya Marie na kokanisa donc bana nzambe belé donc bomoni Misamu donc ngolo Misamu Sœur Marie Misamu yeyo donc MJ télévision a pensé aujourd'hui ya ko immortaliser aussi ba artiste na ye ndenge nini kaka basala ki musala tomoni Mama Chako Mama Chako na biso nos artistes oyo basala makambo ebele est-ce que ba artiste pe bazaka soin ya ba ndeko na bango donc awa Mama Chako ape mana e awa toza epa ya Mama Chako asali musala makasi na Congo apesi ba éducation asali makambo ebele oyo ezoko senga pe à chaque temps to pensaka na bango namoni papa na biso kuna oze mulopo ye pena namoni to suki sondire na ye to suki sana ye parce que ya bande ko beki na